On bien. Il me refilme Boya. Concert VIP le 15 mai 2025. Hôtel Cité des Fleuves organisé par les hauts cadres de la DGI RDC. Ferregola, les seuls artistes étaient invités pour nous égayer. Au cadre de la DGI, Direction Générale des Impôts. Ferregola, le padre Nika Boromina. Magazine Rolling Stone des États-Unis vient de certifier l'artiste Ferregola, ambassadeur de la rumba congolaise, de retour avec Amour illusoire, une balade des amoureux. Tant que le que Ferregola, as artiste aux assoupons na RDCT, as artiste international oyo, d'une manière automatique, pas y a fabriquer. Parce que nzembo ya Amour illusoire yango moko tindi ba magazine américaine elobela fere non pas te ki mbongo na fere ndelo biba lobela magazine yango moko après cause avoir koyoka nzembo komona ndenge ne ba challenge zo salema ba réseaux sociaux tout magazine initiative yako et comme article de Kolanze pour fere yako nommé encore Ferregola ambassadeur de la rumba congolaise et de retour avec une balade d'amour illusoire. Tant que le barabino, boutiaka timbe. Bouyaka bozako finga biso bozako nébigri biso bozako boya biso toza onaka pona ko éclairer lanterne rouge. Parce que vérité, ce que bibina moto azoba, moto maila ndima ngo na soni, firinda yimbango. C'est-à-dire que tant biso lwa toza bazoba, tant que le vérité, bunti makati. Mais si vous avez bino photo ndima meto comme ko mona ba komi ko bunda entre bino na bino ono biso ba international ki international to moni nzembo moko te bobimisi oyo et convaincre public même ba magazine même ba média yango moko ba comme ko sala ba reville ko na artiste et artiste na futi mbongo te akini ndenge bino futa mbongo po bokini boyebana et ba magazine bango moko ba ko sala ba reville to fani kaka biso moko to mona Côte d'Ivoire. Nzembo ya regarde-moi. Ezalaki sujet ya question-réponse direct na télé. Batiaki Ferregola A, B, J, B, Piana. Bapona nani Ferregola. Et tout juste nzembo regarde-moi, c'est du Ferregola. Puis batiango sur la radio. Non. Il faut bosser la très attention. Tant que quand le talent est réel, le succès est éternel. Talent na Ferregola est réel. Succès n'a pas cause la réelle à aucun pendant le temps. Ferregola bana bino après 2017 azonga ki afandi azosala étude sur marché ndenge ni musique zo évoluer bo traiter des locales. Mais lo Ferregola le biso nzembo regarde-moi beaucoup de ko benga e local. Plateforme na label ya Yotras et produire Fali produire Gims et ko produire Ferregola une année après. Mais tout le monde qui nzembo eza na ampleur eza na ba vie ebele na chaîne YouTube na bango eza ya fere na nzembo pire man mais bino toujours beaucoup de benga Ferregola local
nzembo eza na chaîne mosusu mais eza na ba vie koleka ya bato bamisa une année avant le botreta affaire ya local ayebani te boyemba te ti lelo so ti nzembo ya pyromane eza loka nzembo ya sika mais nzembo fala yemba 100 eyebanaka te nzembo akimisa yemba kuna baproduira eyebanaka te mais ya fere kaka tanto bamino kozala na talent pure eza avantage bondimaka te oh non celle avant ne suffit pas mais tomoni Charlotte dipanda oyo bino boluka ye bosolicita ye boyemba na ye boyembi na ye mais asentir eloko te koyoka kaka voix ya fere golo na mort et l'histoire atombe sous ce charme atombe fanatique ya voix parce que tanto bamino la musique d'abord il faut ozala na voix oye na texte oye na guitare oye na mélodie mais bino bozu se basé mingi na mélodie obosani voix ça ce n'est plus la musique africaine expression nango eza na oyemba sans matériel mais bino siko trop de machines derrière vos voix bolingi se faire croire na biso que non c'est vous les supérieurs na musique yango tala lelo nde bakomi kotribuge tala lelo nde bakomi kovanga na bino tokokei na bino kaka boye eza nga te eza réalité mpe vérité eza biso te